Mutabimi te goy goy. Oya bimi dépense be ebele. So na bim ça va 4000 na aller na retour. Pour aller embouteillage retour embouteillage. Parce qu'on a gagné combien de temps dans le transport on tika na combien? Très bien. Moni calcul ba na Congo. To vivre na calcul mo so mutazo komisa lobi na bana kumisa nzambe. OK. Ba maman ba teka ba lamka 5 heures. Pour que ndoko wela ko matabisa ke loteka. Na ko teka na so ka teka teki na supo kwa. Retour à transport fa wela na bana mibani. Très bien. Tango ko yana ndako abo manzoto alamba tie bela pla la na tonga la mkasusu. Mutabo 6 mois tia so bela te banga nzambe. OK. Moi kala te église ezaka muke ma miracle be ebele. Le église etondi ki sasa mbimba. Balabala ninya ki sasa ezangi église. Partout au tamba na Congo tous les balabala église. Mais tala miracle comme ya ko luka. OK. Miracle ezasunde ezai kalaté. Si makambo ebele fait évolution ma emata. Très bien. Lelo miracle comme ya ko luka. Même qui sa pamba ya mutu passe comme la Moni qui sa mutu passe. Comme la deux comprimés qui nini. Kene ka église ataba tie maboko tina sa okobika te. Na mutu passe. Ya. Alors ba kolele. Parce que ni ezo sala miracle baby ou bien ba passer ba baby tonzambale alembi. Vous remarquez. Église à l'élo ben filtré be ebele. Très bien. Logique et si là. OK. Donc quand ici ma église au politique. OK. Le gars va benga rabatay ba ministre de Dieu faut pas comme le ministre à ça. Ya solo. OK. Ngindangi Nginda. En direct de Kin Makambo 243, merci Bokanga, le vôtre, le pasteur John Karandenge Tolobaki Matei Ezaya Kafu. On a s'abonner vraiment, donc c'est le moment. Il y a qu'on s'abonner déjà dans Kin Makambo 243. Et si qu'on voit Pinalobaki Matei Ezande Awa source, il y a provenance à Matei, à tout, il y a pasta. Et Vanni Nakin Makambo 243, merci Nabino Batubolanda Rabiso. Merci na ba ono ba sabonate yango tozo senga na bino kaka nenge bo sabonaka yango pesa ka courage force puis inspiration na pasta ate ya bino à temps réel. Merci na Kamis derrière les images pasta za déjà na biso na kanga maloba mingi te pasta boni santé puis boni makambo to. Très bien Penzi. Très bien. Makambo to ezoke bien. Pepelin par la grâce Dieu. Très bien. Mais parce que aux hommes on mboka na biso ndeni oyebi ke na vandi pena to sali moi analyse moi constant moko bo ndire biso nyonso to koma na motema mabe na kati ya mboka oyo biso so comprendre so population ko motema mabe et uti na été et uti wapi kasi et uti na place auto zaleli oyebi na ba pays nyonso population zaka na part na ye ba ba zaka pe ba shira mboka ba na part na ba na bango. Très bien. Tozana l'eroyo, il faut population bazalaka l'est na makambo etali misatu. Ndeti nini? Ya liboso. Ya liboso eza transport ya population. Très bien. Bango moko nde bafutaka bongo. OK. Mais faut l'état tiele bango ba piste au mutoz à la l'aise. Très bien. Il faut se sentir comme ça chez bino. Très bien. Boko lamba pa na bino te mo sentir na fandi pa na biso. Très bien. Eloko wana esangi. OK. Ya mibale. Makambo etali lokola courant. OK. Namai. Merci. Konuna na Congo eza lokwa kokota lifelo. Oh. La nini ni passe. Na job so clair. Konuna na Congo. Eza lokwa kokota lifelo. Na ndenge ni. Olobi bien yoka. Comment passe tout ça? OK. Nga kolonga ezanga na bimi na tongo. Très bien. Na transport nanga. OK. Pona futa ticket na kende soki wa. OK. On va remarquer trajet à voie normale ya transport wana. Eza penda 500. Très bien. Soto legisi 1000 francs. Mais le kola banzela. OK. Eza penza te. Très bien. Mais comme ba demi terrain. OK. On a comme na place en famille on met 3000 4000. Très bien. Mutabimi te goy goy. Oya bimi dépense be ebele. So na bim ça va 4000 na aller na retour. OK. Pour aller embouteillage retour embouteillage. Parce qu'on a gagné combien de temps dans le transport on tika na combien? Très bien. Moni calcul ba na Congo. To vivre na calcul mo so mutazo komisa lobi na bana kumisa nzambe. OK. Ba maman ba teka ba lamka 5 heures. Pour que ndoko wela ko matabisa ke loteka. Na ko teka na so ka teka teki na supo kwa. Retour à transport wela na bana mibani. Très bien. Tango koyana ndako abo manzoto alamba tie bela pla la na tonga la mukasusu. Mutabo 6 mois tia so bela te banga nzambe. OK. Tozo vivre na Congo na miracle, na so bano miracle. OK.
nga ko batene église bachanga maboko depuis kala oh ya bon maboko esilaka pasi esilaka ya solo beta lisolo ko na esilaka moi kala te église ezaka muke ma miracle be ebele le église etondi kisasa mobimba balabala nini ya kisasa ezangi église partout otamba na Congo tous les balabala église mais tala miracle comme ya koluka ok miracle eza sunde ezali kala te kasi makambo ebele fe evolution emata très bien lelo miracle comme ya koluka même kisi ya pamba ya mutu pasi okomela moni kisi ya mutu pasi okomela de comprimé kinini keleka na église ata batie maboko tina sa okobika te na mutu pasi ya alors bakolele parce que ni ezosala miracle ebebi ou bien bapasser babebi to nzambe alembi o remarquer église alelo infiltré ebele très bien logique ici là. OK. To côté ici ma église est politique. OK. Le gars va benga rabatay ba ministre de Dieu faut pas comme le gars ministre ya solo. Ah OK. Donc ndangi nginda. Donc comment on business. Vraiment ça li soka bibo pesa bokozwa. Soki bo pesa faut bozwa. Très bien. Ata o sambelité le gars ça mo sala nzamba solo. Tant qu'on faut sentir parce que la senga kimbo mona pesa kimena kama na nzana ngesi esimbi ento zo senti ke ngane na faute na tamboli mabe me miracle nzambe to etosi OK elote eto so na kosi ya na ba polele ce que passe to tiko sambela nzambe men yokanga soko bayi ko sambela nzambe wana yo très bien ngana kende ke disi so pona pastorité très bien na sambi na yokanga maloba moteur penda so teya OK me ngande kolonga passer à cause d'un erreur, mon inga 3 ans na zongi ndata kanti na tambola mabe. Nto mané nzamba tsenga na formation umela boye. Très bien. Bo finga nga chel, na sala kindumba na sengote. Ça témoignage nzamba. OK. Atika nga na bima na basi ebele pona suka pesa nga mayele. Ah. Aibi katika nga na mobuni mais on obota bana basi. Très bien. Tamba ko koyo ngasa be na eba na botola ka mami boy yo dudu zala awa. Ya challenge. Non, mais c'est ma piste. Dans déjà formation. Très bien. Akabeli fio qui tchali banda bomana bo finge ndumbaka ya kala. Mais suka pese mobile alliance ko comment ça vient? Ya vierge. C'est quoi côté on peut te comprendre. Nzamba ka comprendre. Adana juste été. A seul alingande te même mutazana mabe bo se ka mingi po mutasala bino nyonso. OK. Tous les maboma na kesa bere. Faute ko yam ko kufa. Tu osa tout bere. OK. Baboma ba tout sang. Babongo la mitema bakoma koteya. Très bien. Bato aboma bakona bibe so bamone ba ndima mateya na. Mais kuna pesi miracle. OK. Donc nous sommes tous erreur. Eza erreur. OK. Et on comme a faute ngolo kokufa. So yo kinga. Keba na muta juger yo. Nani utalo la sambela sa pengwa. Azate. Alors. To le kabiso te na mokila pe to changer. Très bien. Soki ayo basela keba ningo komi pressé ani. Ya nini? Bateya lelo. Baringa mundi mapia kate o disime kangi mingi koto zimbongo ba ibite soko pesi mutu nzamba lingi ye nzoka buki kopani ba che maboko bukebe ebele pate mo compliqué oyoki ya biyamba oza mboka moko fo kengela très bien même tu ozo sambela samba ne kenge ah bon tu ozo tambola kenge OK séminaire le ka copine belete ya Pasta, mais comme nous zoloba. Mais balobi prier sans cesse. Prier sans cesse, mais quoi pesa na limite ya. Nzoto zomona e batami na kolia. OK. Polia faut que la ngombongo, faut que la mbongo faut bima. Très bien. Nazote original. OK. Nzamba to ke ba prier na lusisi lo silinzoto. Soko to sakana motema te passe ya pamba. Très bien. Na ko sepena mutato saka nzambe sika ba pasteur ba sate ko tatambola katambo na nzambe maboko ko jeûner. Iraki oya. OK. Na mwana ndime tinda tata na misa batu makete na mwana aboko ke na misa tata na simakei na mwana malam oyake et alors très bien là on église bozo chicha batu na apparence o pe simba gêner trop très bien comment na okende ba gêner makambe baby na to saka nzambe bien te na mwana muta odi gêner na sili matama 4 jours koko maga komina na lete e pesa na nga bière wana na melango kale to po mauti sen moi to juge payé exacté on va dire que nzamba ndinga masanga mais na moko na senti que nzoto ezongi tona ko konda wana toloba nini mikumba ngai za kana kenda ka fete na tala ba mariete OK na ila ko ngana yeli
Oui, la nini na fête. Oui, bien. Oh, là, il y a bandera nini, batunde bana pour ça va comprendre. Pour ça, il y a fête ça va marier, to ende total la bango to no ba marier ba zana temps pour na se pena bango mingi. Moi présenter ba marier na temps. Nande nini, expliquez. Ta utoye bo bando expliquer. Pour moi na bala ki boy na boy en tout cas ki ngali ga fa bango banana. Ndenge boy ya lelo bo kozonga na ese. Ba cadeau te. Nanga ko yoka ba nyonso ne bande. Popo ka fait tikala même quand tu vas quand tu viens na terrain ça ka terrain na kai OK yo ko mata ko tikala ko chabi a awa ndenge boye le pene zami donc fête ya suka OK ko sepeleza li ba le salemi to sa ba mare ba na ko ba fête ni bandra fa ba mare e cheleli e sengeleli na e cheleli OK ndena sentir que ah za yo mena kitano cravate pona ko melebe ebele wa utabika bota ba ya pona bike bana fête ya bamara oyo ofandi boye mpo koke yela yo ondiro tuna okomi kokamwa oyo nyonso bakoya nango okomi kozwa ecata oyo ecaka mama oyoka mpe aguna eza te la fête momeli kaka fête ya boye ata bamare bakokota ngai na obeta maboko jamais nabebisi lai nanga mpa mefaki nala Changer. Bete bango maboko bakota. Kono bandi ana masanga boy na mbimi na kosala nde na kosonga retard mapa mako kosi akoti. Na ndimi te na otonda. Soto ba mare bakota ngana otala table bakabolaka. Natali table natali bato. Après natali to fanda li côté nini to koma na la aye. Surtout ça dans la mesa suka. Na kono miga mutuka. So bonga te bien ba lokosi so botano ndebo ye baneka. Ah perte. On est dans la perte. Na yebi terrain. Da ba lokoso ba yeba na bango na ba ba lokoso bonga bango te. Déclara ka mingi me bakenda te me batala ka montre be ebele. Il fallait répondre. Du fait que ça qui boité non c'est pas ça. Fait on ko ça mninga fait que ndenge ba rijo ba. Wana 21 déjà tout est en place. Bazonga bateka critique. Oh ça bon enfin bon. Ça ka batona fait na bango ouais. Yemo ka anniversaire asali sati. A pia cadeau te. Modamier mazo critiquer ba. Ba ko ça ka hotel. So ba bito ba ça ba cadeau atele maloko ke pesa cadeau tala yakende ko pisser. Wazo songa soko sa simba feza soko cheka ta kokosa mulungu ngo mulai c'est ça ba escroquerie ba et puis au monde moi ba français moko boy peu intimidé soko lingo escroquerie ça makasi yeba 3 mois français na anglais wana ko piller mutu nyonso ah bon même moi si pas pour le mayanga en français na anglais 3 mois ngoni pas si ba challenger te OK oh challenger apparemment ça quoi mutabeba très bien challenger atamba na lipapa moko bula moko mukuse très bien tricot na kitelo kwa utobeta basket mais na poche mbwe et soit ça piaka propre na sur la profile j'ai bande kona ye c'est ça asi 4 papa mushara simbo ndire yazo kende wapi ataka sirage nzela ndira utipoto ça sirage parce que ba moi français ngo oto ko kangela ebele ndire nane agende soke mama mashabat wana shikre na muno nenga okoseka basi bangambi la boy très bien 3 mois au en anglais my god moi ça mute makande mama lobaki na kanti na zile entelo ngoyeba entelo peyo ya na bimbo ka o terrain te o ka ba good morning et puis bana bayaka na mutalba na français tala bana ngomingi bazaka bilela lela babela ka trop pour mon papa de alembele akabelo ndon ya koza maladi mais bana ba courage tala bango c'est ça ata balete ba sakanaka Keba na ndako mwana mobala 9 ans bale zobeta malibande koti pa na bango boko chodine basini mabe basini ba kokola te très bien papa na mama fami ba kabwana so ba kabani te biso photo ku lokufa mwana mobala 9 ans bale koti na le plan fo chodine otiki yango so ba na bino ngoyo c'est ça c'est que indi très bien ya na ebi terrain na to banonga ebi terrain siko mwana o akozala courage to o akosungo na vite o ba ba boy Messi bana bazaba innocent très bien mobali nda provoka mwasi na litoi et na mabala mususu zaki goigo tango tsheli litoi mwasi biki na komi na zemi fungolo mémoire très bien na longa makama masolo na komi challenger OK pona bi manaka ndeko de ko débier o ba simisa sonité très bien na so ba no clair vie eza tala na bi façon na ko expliquer ba tout Messi
tokendaka église ngaso nake église nakumisa nzambe. Très bien. Merci obatelinga. Oyo etali makambo kobonga nzambe te ngai. Très bien. Nzambe otina ngala ta turquoise couleur bleu. C'est ça. Nzambe kolakisa nga direction kotonda. Ngane fona luka na kobima wapi. Très bien. Comment na kotambola na bungi te menegisi na lela nzambe tala ngai nzambe na nga na kozoela wapi te Kongo munene. Oba kenaki ba Kongo bango balakaki nzambe. Yalo. Mais nzambe abeto ele mitumba la biso. Oba tie voyage nzela mai copy. Kitoko. On comprend très bien. Mais sinon on va nous polele. Très bien. Vie ezana nzela musu se koleka humiliation. Très bien. Et na batu musu babenga ma challenger. Oko edama kana batu te soki nzambe te. Très bien. Wana bandeko bazome bapimela yo sa oyeba. Soka bamoni yo kande ye mozolongi na bango. Mutu musu soka kosi bapesi ye. Yo koloba na obisa yo. Oya balisumate. Lisumate oye na ka nzambe intervention na exactement jabat. Très bien. Oza lokola Bible moko batu bako sambela na kana yo. Ba omona pasi na yo bako chelo ba calme tieko simba ba changer langage. OK. Oza la masi mobile. Okwa na famille ba idaka ote. Très bien. okene makambo so to bakamwe bakoma koso makambo ye moka linga ka bongo c'est ça mais babenga ko na copité très bien so okene na famille poza misala ozala boy OK na bana yo bako sa ba voyage yote bako tangisa bana yo ka ilamba kala bazo futo mi na famba lingi tozwa na lo bano vérité OK so okoyedame na bato balabala ba camarade mo bando na susino makasi ko leka batokola na bango OK ela si oza challenger très bien so ko posa médaille ko beta pe to masola nzala te sinon te nzamba ko bomonoki o alela ka to na pas remarquer akoma kasuka ta dayaka vous êtes compétent vous peut sanga propagande mabe nzamba ni kamuta la linzala bike na sakito kitoko depuis bible ba kufela bana ba boya ko ndima tanga bakena ba bike azaba basonga pe ba mana la ala muki très bien des photos saraka na ko ndima si yo sodani nya gogo ba simisa munduki azate jamais akokele nemi mawa botolambo mboka bolole bame maka soda o ngbaku oya kembi na formation tanga ke guerre batasa na mbela pamba so boma bato on sa munduki n'est pas adversaire comment boy na vie très bien bilela lela étape muki a passe ko kokate ozobeta masola mbongo même tabioka to ka otikanga na vie là na ko pesa 10 000 francs na makolo ora to fando talité pour zeloko ba ba challenger na ba critère jogo ba ba eka na dada e betela dada ko za jogo très bien yo rien oza kolobale we na bale kutu na match mais basimi sio bilamba yo kolobale babete après na boko tanga na stade na quartier na nesika molili ba bomba yo bongo na terrain sengo kote o baloki yo te banga boza na awa tena Paris boko mona na Londres isasa na nokokani comme ni obete si et Simba très bien so yo kinga oza challenger za pétété hein challenger aza maman attaquant très bien azaka na somo eloko kolia te challenger alia ko bato moni foya dame malade eza te na émission critère na ba challenger akenda ko somba tamsu ba futi ya mapa na boulangerie ba boaka ka ba on beta pension na tontel mais là qui futi très bien so ka toni ka pana ici et sili to c'est là lobby challenger de changer la FIFA akenda ba copie par esprit aboyaka te mutu to sokende toke kote ko simba ye ayebi te ya challenger ke bana mutu asako bikila ngai te totala nazana fo mutu o na liaka te na olobelo polele Messi okanga soko moni mutu afani na bato azo critiquer bango mingi abenga mutu za challenger challenger abombaka ba dossier na mitema yaka ko beta ngo so résultat bimi très bien tama komi na mboso so beta résultat moni ngana le kaka bone ndeboye courage challenger abombaka bato nzela passe alo bato sote ba kolemba toke challenger boke na moni nyoka koloba te nyoka po bokolema bokozonga très bien toke nini bosonga bete toke boy tango kokoma le nyoka zaki na nze na te bongo ba te bana bonga boki ma toke très bien na ba se ba piste adekuraja moto na ba na yo challenger za maman attaquant très bien akenda ka boy masoke ndoko nyoka soka ke ba zongi simatali très bien tokota na boy ba lemba te côté ba okende tant que ça fait ça te ba kota bikota kota OK mana ko mo ke ça va challenger depuis tongo le boss musalo ba bingo salaka challenger na quartier depuis tongo tenir à tel mais ça tenir mo ke na zo lukabu bulo ba tenir ngo ya kandeni oh ya ezaka ba mbati musoko tala bende ko afunga parce que mona pate zo bende maloko anwani akangi pe sentir te singa penda kwa saki tui muke abungisi libumu nde ezokima kai azongisa yango boye ye na panto baa na conflit c'est ça baka na mapapa moko batambaka na nga ta koti na potopoto ekokaka yango moko sa sokola lokwa tracteur
changer atambaka na baketi te kota mai na longola su na la tarita ko peke ekei challenger changer azaka na bana ba position challenger très bien to ça nango to yoka changer so temi pembe na faut sentir que moyibi moyibi te ayeli yo te teni na e au moins na papa yo ya kameme ngelo loko comment commune na yete mi ba pesi ko azana tenu za dia ici na zawa comment babenga oyo te yete o wana très bien comment ba ti o wana teni changer OK et puis na malewa changer biloko komandaka faut ba tutu batala yi biloko lila weso saka madesi na badia masanga au moins on va fufu à 600 pondo aka ya 400 faut bota pena o ayi pena mission peut-être azolo ba méchant ota bino tata ne moteki ota pesa nous soi mais commune na été et puis à côté il malé yango pa kota tellement il monsieur ko enquêter étudier maman wana moteka malonga et puis que ba restaurant musu ba fufu ya cher nga na checker et puis ba restaurant ba challenger ezaka oyo makoloto so mwana na libanda mutu bombika na sac so za libanda zo kata fufu zo mon so nga duna ne mutu batami na sa la sac ya biso challenger déplace na pour le télé à moi mystique non personne va chez moi très bien et puis challenger a ina na maleo mona 400 na mbele peut-être hésitaka eza pièce ba ko chamuke ne sengwa sa ya sali bon sanya ba challenger ya rande ba sanya coupable monsieur Zakutu tellement ba kileba leke belé ba sokola souté mai mo comment ba fulufula ba desu so ba diska ba lungu ba pongsi na sang ye passe we la pesa nga otu nanga ba sana ngona ba che biloko te sola ndunda muninga tikaka kala yo ka bonis donc so pesa meri bo ki bombi tara so comme niveau te o ebate très bien au niveau ba challenger challenger aza mutu moko donc mi l'esprit na fungola yo très bien wala siki open attack challenger abanga mbimbi te akenda ko nje pa kota ba mesa lokumu te puis challenger aboya kambisi boso maka tora mbolongo te eza mi balete eza moko mais boso amuna ke so boso mbolongo bo pepsi kota défense très bien yani ga mingi ba défenseur ba de ka bataka ne be ba défenseur banani challenger il faut 4 bicolo na de mbolongo soupe ndeza lebe ebele bakosa bafufu bwatu pe memanyo nyonso challenger tac très bien challenger amelaka me ya piyote même ya sachet chanel fa mona yango ebele très bien atambaka na basachet moko na poche oka bapina reserve atalaka so azokende pompe lupango apolele nde pompe yango oyo nani aza fonge sachet na ye nazwi wapi na tiene ya sachet mpo batambi bazaka kokwesa mai na seke ana ana sachet naotya ndawa nakwesi nini tui amelaka foli mama isa ayeba atobola na soko ya bibe europrovike esi esila po azosisa bagage mpe ndui kutu soko atondi ayinibi bis makolo kaka soki atonda inaka so bisi makasi enemi jure bisi esaka esuni mili fa miss cc so amoni ake mwa tarje musika ningi alemba ale nguba 100 francs po nguba ndaza kwa amitié naze biso poleli. Merci beaucoup, Pasteur. Vraiment, donc, nabi que maté est belé, faute de temps, donc, deuxième nango pesali, to continuer, donc, on est là. Merci na Camille Soazaki derrière l'image, et puis, Pasteur, moi, le Basuka synthèse par rapport à tout il faut avoir critère. Très bien. Bagarre, mon coup, mutasengati. Si on moni mutazamo bola, yete mutasenyango. Ba condition à vie. Ok. Bo seka ba tunerere. Quand on a sarabino, ba kenda kwiti ne sengote. Ok. Alanga na likambo salama, o salamela e batama na mote. Na motema. Soka mérite mala la bien. Exact. Obela AVC. Très bien. Vie. Yo moni mutu so na kwiti fanda nye zelena tongo simutune. Pourquoi nga kolangwa trop? Ok. Tanga ko biso kutomela ka bière melande zo. Kanele kiki kilo. Merci Nzamba Pambola, tokutani mbala ya sima na numéro mususu. À suivre.